papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa Mokosa Kilima Boma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Abisana kwanza muna wa Amange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et puis siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, Labrinha. Ah, o Jorge. Nós vamos kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman Abino et la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essalabino, Bavre Makasi, Nabanda Punabino, partout Bozali Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambolabino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozela Kamasolo et maman Irène Masiandoki ebete Pro Max et ça la rabiso vraiment bien Makasi, Ndenge Kakana Ebisa Cabino, Ngana la cabino Masola Solo Tobetaka aubergine, parce que Biso Tosé la proverbe 19-20. Puis sungayo nanga na suite ya vie là na pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso na ba prière na nyonso ndenge to pesaka merci na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa nga moko na benga kae mama vende parce que Betty la patronne amebla vende ndako na Kinshasa na Verchurch ya kosamba ezate yango to benga kae moi ça leki mibali na mbongo pe aleki mibali na bandako là to bandi mbala moko pesa ba bonne fête ba meilleur ve na biso Jean Sibolanga na kati ya Londres motema meta la brésilienne moi si pembe couple tokos boumela ba meilleur ve na bino bandeko so anda rapso partout ba na Londres ba meilleur ve na couple moko na ngaka mingi balobi Béatrice Lokilo motema Messi fils Lokilo ba ba déplacer à love moi pe Béatrice Lokilo a bolingo na Dubaï bongo ndeza la bokeka bongo ba meilleur ve na bino boumela merci na Simon ya papa Kokonia Nzombo depuis Irlande ba meilleur ve na pourquoi pas na porte-parole na biso Yamayele
Anastasie Vita ya papa Trésor Chou biso moko tobengaka ye Tazi Vita imana ngate mna pesa ekombo wana ya Simondo ya papa kokodianza mabengaka ye Tazi Vita imana umela meilleur vena Anastasie Vita ba Vita nyonso ba bonne fête na bino bo fête kitoko pourquoi pas ya Willy Moucheni les vrais codes mondial ya Willy Moucheni tokendaka bongo to bosante ko pesa ba meilleur vena biso na ye moko balobi moto na tembe héritier wata Gogana balobi umela tozalaka kaka na yo héritier wata moto na tembe respect balobi nde kana yebisaka bino ke Irani Masendo kakendaka bongo na vie na ye Simon Kibukidi mutambongo na kati ya Luanda ba meilleur vie na bango pourquoi pas Titi Gracia Bundesbank banque ba mama na ba papa ye na elaka bino masola soto beta ko Virgin te bongo te Naomi Mwenge de longue jambe na kati ya Luton masa makolo milai Naomi Abel eyale balobi umela kopina nga ya mbinga epesa zuwa te mama Bibishe Mwanzambi Euno en direct des 001 BBC de moi-même Bibishe Euno ba mama na ba papa masona memela kabino yangoyo biso na zobete za lisolo moko ya pasi ya mawa komona ndeko na biso na France abengi mama Irene na ote kozongisa bana nga misato na Kinshasa bana oyo nga na boti ya liboso aza na âge ya 13 ans baleki nemi bale baza mikie mena ndimina ke kotika bango na Kinshasa parce que na krakaki ba mama na ba papa na zoyebisa bino pasi mingi na poto baza ya kukraki bo partager lenga lisolo Cynthia Mbongo sala musala ba meilleur vie na yo mama Chantal Vita ba meilleur vie na bino bo partager vidéo mama Leki Sandrine lenganzo mama Leki Kengebeni Sandrine Kengebeni madame lenganzo boyo ka lisolo za ya pasi pe ya mawa ndeko mwasa ke kozongisa bana misatu na Kinshasa ya liboso azana na 13 ans so 14 ans ya mibale baza mikie me ba ke Kinshasa eloko ni sali mama ke kozongisa mama Irene aza mwasio babala na mbongo na vandaka na mobali na nga to vandaka bien na boti mwana biso liboso abotami aloba te mama Irani mwana za baba ya mibale na boti mwana za maela kokoka te abavaka kizengi mama Irani ya misato na boti donc eta na ye vraiment eza pasi so na bi kizengi ya kizengi mais kotala bana physiquement bwe baza vraiment te ke baza so baza na aspect physique ba botemba na kitoko mama Irani mais moko za baba mibale baza bizengi mais oya suka za vraiment donc kizengi ya makasi tolo babo mama Irani tozalaki na mobali ndako moko tant to boti baba tozalaki déranger espoir que to boti mibala koza bien to boti kizengi loko na zaki mwasi na kati ndako na sema misatu na boti kizengi lisusu mama Irani esalaki biso mobulu na ndako ba nyosu misatu ya malamu azati mama Irani akoma ekolela nazanga kikimia vina nga ebebaki oya liboso azaka na agitation soka banima ke na ndako mama Irani loko alobaka ta banda kuganga mama Irani eza pasi nakomaki kokonda kitoko a mwasi silaki na bebaki yango nazoyebisa bandeko basi toza na vie de prière tant na yebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana mutazozonga ezalaka shiloga mama Irani te shiloga na nyezalaka ebeteli ndezo boma bango baba na jiba bebe ngande mama mwaso atika masolo na défaut na YouTube bango nyoso bafinga ngande na beta masolo bongo te bongo bondima bondima tant nazo maso fil tadi faut bakisaka bongo poto oke bongo ba mourir ezali likambo ya pasi ndeko mwase mama Irani teinture nanga ebebaki santé nanga ebebaki mama Irani atana pakoli mafuta ndenge ekosimba te ndenge biso to pakolaka mama Corneille Lutadi la Grace Light Cosmétique logo yango wana tiela rabino olingo bomisa teinture ngana zana 4 ans yango ndeko na ngai tachite ndebo mona mama Irani eza biloka Grace Light Cosmétique ezosala pasi bozo kumisa bato batekaka mafuta na bango bino bopakolaka te bosala faux publicité vraie publicité ezalaka awa ponga na kobai nasalela yango ya osambe ezati mama Corneille ya mikanga ngande kobai bosomba biloko ya Grace Light Cosmétique toza pe na boutique Rehoboth kolata kitoko toza na ba fantaisie ya bakombo toza na ba perruque ya kitoko ba Davina basuki ya mama Bobila da bozomwa toza na ngo ya ba couleur nyonso et pe ya mama Corneille na prix ya bien poste kendara partout nga bozwa numéro to bozwi numéro na logo to tio ba destina kere ye wana Grace Light Cosmétique Corneille la Lutadi la mwana Teresi mwasi tata balobi umela mama Irani na beta masobe na publicité bozwi toke bon mama Irani bana bazaki na problème à santé to bande ko fa mo bande ko soutenir nga na ba misala ndako na ba prière en tout cas soutien zalaki na débit na bande ko za soutien mama Irani ekomi na tambala komi na masanga
mobala koya fongoli miziki alingi mamba kosambela te asombi whisky na ye azomela mobala koma kino manfu mama Irene tie komi na niveau mobala komi kosala ekobo mobala komi kozwa basi akomi kosala mama Irene na souffrir na passe na zobelisa bana na souffrir na passe mobala zo découcher mobala zomela ba whisky mobala komi kolata bilata la mobala changer vie na vandisa mobali papa na bano tozana bonso to kimpa isumasi atokende papa bia nini mwasi onga na bala na pesa mbongo biso na famille na biso bana boye bazala te na koyi kovanda ka bote famille na ngape komi koloba ya liboso baba ya mibale kizengi ya misatu kizengi ya makasi esimba te mama Irene mobala komaki vraiment nayebi te na kolobani na ndako manfu makamba bana etali te mama Irene nakomi ko se déranger nakomi kolera nakomi okende ba rendez-vous bana nga moko bamuri boyoka bamuri na bamurize tango oza na vie ozolia ozomela to oza na baproblème kolobaka te moto sukisi bapromba baza na baproblème koleka biso na moki bazali yango sepelaka na moki oyo nzambe apesi yo yebisaka nzambe na sepeli na oyo opesinga yango nde ekoki nanga ndeko mwasi azangaki kimia mobala komi na ekobo nzela ya koloka ndako eningani su please azala susi ya mobala azodécouche akomomela bawhiski mobala akomosala n'importe quoi ata susi ya bana ayaki koapprendre ke mobala ti fille moko zemi kaka kuna na mboka na bao na France mama Irene mwana mwasi wana bota mwana mwasi mwana kitoko normal nga na boti bana mibali misatu bango nyonso ya malamu aza te bango baza na baproblème mama Irene nasukaki motema nalobi te nalukelo ya nzambe oyo ekoyemaka mosuma Irene naluki nzambe na mozindo mama Irene baprofesi nyonso oyo bamoto aosalanga boeza mama abotinga batata mabo oyoka bamama mosusu mama abiso moto aosalanga boye mama Irene nabengi grand frère na Congo na leli paste ni na fréquenté te nani na contacté te mama Irene nakomaki na suka mama Irene telemi ezalaka kaka mama bapresque nakomi komona mama tina bandoto mama Irene akrakaki ntango mwana ya mwasi mobali na ngai wana aboti mwana mobali akomi kotia mwana baprofil mwana bastati mama Irene aperdaki contrôle nalobi libala ekei bana baza bizengi tala mwana mwasi mobali na ngai zuyeka lobilobi awo ake kobota mwana aza malamu ya mwasi mama Irene mwana na donc papa nazo netola mama Irene nazalaki donc nasilaki mayele naya kosomba billet na bongisi mikanda bana ko bani mama mutande kosala bongo na keti pa na biso nazwi na ngape flat mama Irene tokomi na Kinshasa lobi nango bande ko bolanda lisolo kote oyo mokileza mabe yaya mama na ko koma satana papa na ko kipe kozala leki no mobali kutu ba satana na betaka masolo pona kosunga communauté na sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ezalaka masolo solo biso to beta ko berginte ya proverbe 19:20 e ko sunga yo nanga na suite ya vie biloko bo ifoko bondela mingi mama Irene na zuba na Kinshasa na komaki na flat lobi na mona tongo na zuba na ketie pa na biso na kuti mama abiso na ebisie mama na ekotike lubana baleki nanga ya mwasi leki nanga bandi kolela biyaya bana ngoyo babelanga bazaka nde neta oyo bamoni bana bauti poto me moko baba moko kizengi ya baba oyo mibale abavaka makasi oyo asuka kusoka avandi kaka dans un eloko osate kizengi mama Irene na mibale esleki nanga na ekotika bango awa partout to baba mama mutu azosala bama lobi tenga te bileki nanga lobi mama oza motema mabe bana bauti poto misatu na eta oyo mwasi wana azwi atiki bana abi na balabala leki ne yayaka nano yaka tostiki bana baseki bana poto bakolala wapi yayaka nano eza bacharge bata quartier babimi problème nini mwana mwasi bandi kolela mama bebiselanga bana koteso okele mama Irene yindi église bona nsima nzoka sekanga mama baondoki bata quartier beki mama za misala mabe histoire vraie bata quartier babimi mamo yazalaka ndoki muta misala mabe bebisa ba jeune fille ya quartier ben ba boma mama ba bete batumba ye bata quartier ba ekotia mobulu ba bengi grand frère na bango azaka soda ayemba nkupa na ba mobulu ete ba boma mama papa na quartier grand frère ya te mo calme ba ekina baningani ba koti mama na ndako ba soli na babi mama taleta mwana uti poto kotana no mwana mama ya lokela sana uti poto ezate na omo lokwa sanité na Kinshasa pona tana ba problème ebele na père de libala bana bazama mama na komaki na suka so moninga onjeka na teka na fufu na wendi mo pembe na biso na beba ki mama Irene tentiri mabe na kene so comme tali boma trop de problèmes grand frère na sabi mama bana ya mwana na oboye mama soko ebilika mbobongisa banoko ponu bandoki bozana misala mabe boye tamba oswane pasteur na sima ya bi mama
Combien de fois vous avez ambitieux sur ma chose lingate? Au bébé si la fille a pas na quartier ni sa maman. Moi nous avons na poto mtawe kokunda oyeyo ata utu ya soda mona na rappel na mwambongo. Mais au bébé si ba koko no problème ezanini. Ba na quartier ba bébé si ba biso ki bana ba bomite ba kotumba mama na bango. Yana banga so mama so ba obo ba bomi yo. Tala vie na biso ndengeza. Ngana za na za na musala na simba mwasite. Tala vie na ndeza. Nzoto nga ki mobali ebeba ya yo pe abinga nzoto ebeba baloba ka mtasala nga beza mama abima nga lokola mwasi ya butu bon le kabia ya mama si bakanga yo ndoki awa mama de réputation c'est beba na monde bana quartier batomboki boy mama rani na réputation bien te ba isi mama na soki bano babongi te to boma yo to tikeli yo bana oyo yana bango lobi te ko sala boite bana ba utiko to zwa bana kena bango na flat pasteur abi kena bango na flat le cause que tout ata ko bonde la pona bana babi na mon se bano babongi te to ko boma yo to ko tumba yo moto histoire vraie na Kinshasa baza bana komina ngaba mwana moso apesi solo abi mama iran tozoni na bana flat pour grand fois calmer mon quartier tozo en fait mama iran to la pasteur ay ko bondela pasteur abandi ba prier mama iran chose grave wa liboso ko miko benga mama baba bengi mama bande ko na Kinshasa ba menacer ndoki mababi mwana ofa bonga pasteur abi mama zonga na bana flat oke ko sambela mwana mwasa ke Kinshasa bandi ko bondela oya baba lobi mama oya baba lobi oya bande ko tanga soyi mama zaka ndeti nomete me soyi kauki mwana komi ko expliquer li comme ndire ndoto ndire filme oya mukie wana mama kana komi ko toka bande ko prier pona mukie nzoka mama amona bana te kaka na ba photo bana mama pesa mwana mukie kindoki mama kana histoire vraie oya suka ndoki mutazo combattre ndaku nangeza mwana na boti ya suka mama baby saki liboso a baby si mibale temisa tabotsa mama na libumu kaka mvuta kingai aseninga mwana ya mabe nde makambo ke na Kinshasa donc mwana bote ngo problème na ndako ye makasi na tata la bango kimi ezatelo to komisko na ndoki en personne na kata ndako mwana mkendenga vanda lokwa lipopotama lobaka tebo ndoki munene makambo bimiki azo bamba liboso ya Afrique te eza 14e foyer zo ke de Congo mais ngabso na ki botre bona Kinshasa mama irani bandi ko sala mwana de défense mwana bandi ko loba oya mukie wana 6 ans alobi ke mutapese kindokiza mama ya kobimisake na butu mama abotinga mama oya mukolo ya baba lobi oya bande ko bave zo ye kauki bande ko histoire vraie mama Irene na sala un mois na une semaine na Congo ya ba prière mama Irene ba prière ba sisa mwana mkeki ndoki mama Irene prière près na kokite la bi na passer na kozonga ta mbali me oya tima bi to kozonga na bana nozana kundima mera na Kinshasa na zongi na bana na kende pona ke bwaka ba mona Kinshasa me na zongi na bana mama Irene oya liboso nekola bana eleki la bango sta kende kola baba mwana nga liboso alobi alors ce quoi c'est la malformation te azayi pe quoi kizengi te ka ba agitation na kozanga koloba mama Irene mwana lobi mwana kominga normal wa liboso ezolekelanga oya mibale ta na échanger abavaka lisusu te mindele siko ba accepter ba landela traitement na ye oya suka wana yende mutakoma kobela mama Irene bana tozonga ki maladi makasi maladi ba prier mwana zokoka te mama Irene ndoye komona semaine passée na oti ko perdre mwana oya suka oya ndoki akufi natikali na bana mibale mama Irene tant tozongi poto na perdre oya suka kufi yende mutazaki na ndoki mibale wana mama Irene azobondela nzamba sunga bazala ta malamu poko bota pe na bota lisusu te mama Irene mibale keke ndanga nani asala biso boye mama oya boti biso yangwana beta kama solo lobaka na bato mama na ko ekokoma satana mama na akupapa na ko kipe kozala mama Irene mama biso kindoki na ko hésiter te po banda to ko maso za kana sale comportement mama na biso ko vanda na ite même bande kone bazai kokoka te on soko moni mwasi comportement mabe biseli mabe mwasi teti mwasi makam lokola nganga akoza pela misala mabe mama zala abongo mama zaka na teti mama zaki difficile na vie ezape loko papa na biso atikela mama biso akenda kobota na mwasi mususu tokola ka na mama wana papa bimaka va akenda kobota ne libanda mama Irene libana ngekota matata mama langa amona bana nanga te mapesa oya suka kindoki amona bana nanga te me oya liboso abota mababa atikala kombona bana nanga te me oya mibala bota makikizenga zotanga basoi mama Irene na minute mwana tanga su basoi te yango lokolo betaka masomo ya yebisa bana nzambe eloko leki nzambe ezate
mama na biso avandaki ntango molai na kati ya ndako na nga mama biso abebisi bana oyo nazovanda mwasi na bana sans mobali mama biso moto amvutaki na mobali ntango kaka oyo ya mibale ya misato abotami mama Irene oyo asuka esika pena ndako ebebaki makasi mobali biso mamba osambela te akomemela bawiski mobali akoyi mobula basi na ndenge abima akenda obota libanda donc tokome epai na ndoki tovai na ndako mwana asuka aloba te mama esuka vai lokwa lipopotame kizengi alelaka te alobaka te eloko te makini ya Kishasa ekebima kuna akenda ya Kishasa azoloba akenda Kishasa ka oyo akeza 14e fois te makuna Kinshasa mwana botama na poto mama moto abebisa mwana mama Irene yango atobondelaka yebisa bana nzambe tokeba zemi nanga natia ata foto na réseaux sociaux te zemi nanga mama biso atikala koyeba pe tekena na zemi mais abebisa kaka bana yango wana na nzela na Yesu Masiya kolo na pema makambo nyonso ebibi na poasa pe naza na kondima mibalo na tikali na bango mama za su na pouvoir na bomo ya bano te po mibalo baza na kindoki te leki na bango mta kuko da yako bota mandela kindoki pa baby sa pena vi na biso bien mibalo ezaka mama baby sa bon mama Irene nzamba lola sunga mama nanga abongola motema po ata babenga mama nanga kufi na ndimite na okekisha kunda mama ata naza na mbongo peut-être mkolango eza mkolango to makona ke nganda kolia ntaba mkola okufa mais na baya mama biso lokwa to komi na fin de l'année beta lisolo basi mingi na poto bazana ba problème okenda libala mabote ezate okenda libala evandaka te problème si problème obota bana teti obota bana malformation bana boni na poto bazobota malamu te ndeko nanga tala famille mokili eza na makambo ebele omona mama no moko zo douter pona yo tata nso banoko batata mwasi bamuke na bamorezi banoko na batata mwasi baza ba victime to kabelaka bango te pamba misu baza pe bandoki te mama boti mwana mwasi oyo mutasalaka mwana ebwe to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt partagez s'abonner masola Irene Masiandoki to betaka masola solo proverbe 19 esunga yoka na street ya vie lisolo nde kwa beti pona sentiment ko beta sola buzoba mama na été pona sentiment ya ko yebisa bana nzambe ki Yesu Masiya kufela kibiso quel que soit maladie, quel que soit problème, et ça n'a pas arrêté. Yo y kaka mpiko na mabonde. Après combien d'années? Moi, elle bosse sa coli, maman Irene, mon bala si porta ki ngana débit. To sambela rapona bana, mon bala zo sambela. Yami bale, to luke lo nganzemba, tant to botka yami satu. Loko la mama pese pena yami satu ndeki ndoki. Eska yaki kwa mvute ndako, mobali masanga, mobali ambiance, mobali kinduma na kenda obota libanda. Mama Irene, mama na ngamta sala ngana vie ou. Soki na zo ifu na pasi na mboko na France, na yoka sentiment elenga mukanda te. Ba pesa ndako na yoka sentiment ndako te. Mama Irene, sentiment mukanda na mona yango te. Baninga bazante moi suki ati moi fantaisie nazaka na ba sentiment wana te. Nazaka mwasi ya kolela, mutasala ngabo eza mama oya botanga. Oya bombanga 9 mois. Yango ba mama bobongola mitema. Bandoki nyonso to yebisaki bino to koyeba bino na ne oyo. Yaya ano ndenge zo kista to kangi bandoki ya façon nyonso. Yango nazo yebisa onde konanga yikampiko. Ata soko raté ko kanga ata na janvier ba okende. To pesa nzambe ta. Tanga saki mokili mutazai conseiller za kite. Tanga salaki mutu mutazaki assistance za kite. Bande konanga tokeba nzamba za na bomoy. To partage kamasola mama Irene na histoire eza livré bo s'abonner na Irene Masiandoki TV biso to beta kamasola so to beta ko berginte yo mutoza lisongo benga mama Irene numéro na ngwana olingo sala publicité ndenge Eden marché asalaka na kati ya Londres ba fête ya ngulu olingo tindela ba famille moi soso moi loso biloko futa mbongo na Londres et pas ya Eden marché na ba fête asali promotion biloko eza vraiment na prix assez o futi mbongo awa bakeko niveau biloko epa na bino yo pe mutongo tinda mbongo ozalaka na Canada ozoluka moya ko tinda mbongo yo mutozalaka na Londres ndeko nanga boya ebele nataka logo ya ML Solution atinda mbongo ekendaka Congo mais asalela ka bato ya DPI batu kaka ya Canada na batu ya Londres esili ona za na France Belgique emela zorambo na binote pourquoi c'est la Canada pour base na bango eza na Canada na Toronto surtout bata Toronto bo bukana te na prix ya bien bo benga biso na numéro monia ML Solution na bana Londres ça va faire na Londres olingo tinda mbongo na Kinshasa montagne yoso benga ML Solution akopesa mbongo na to ya bien okosipila nzamba pa bande ko nyoso basara ba publicité pa nanga ba meilleur ve na bande ko nyoso basara ba publicité pa ya mama Irene Masiandoki Mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Balobi maman azosunga communauté makasi.
azana ba te ezo sokola ba rein yo moto oza na problème ya diabète ozosuba masuba ezosala opasi oza na bamaladie ebele otosisa chimiothérapie benga mama Rosette boyebeli ye na bayogourt maye mpe na te ezosokola barein ndeko nanga mobali soki oza na diabète rein eza na sucre mingi naki mobali ekosala malamu te benga mama Rosette bikulu solution omelaka bate oliaka no bayogourt oyeli bino siko bate benga mama Rosette bikulu publicité lekaki pa na biso ozwa numéro atindaka biloko ne partout bate eza kuna ya kafu ezosokola mokonga bapapa ezosokola barein ezosunga mpe na biso bamama bobenga kuna solution meilleur ve na mama Rosette bikulu ofete malamu ba bonne fête na bino bato nyonso beka publicité pa mama Irène Antonio Miala mwana mobali ya telema na conteneur na kati ya France babe asali ba promotion na décembre ba carton ezokende wawa benga Antonio Miala moto oza na ba carton benga Antonio Miala na Lumbango ba meilleur ve na Antonio Miala bato nyonso ya publicité mama Benalikito solution mère bio na kati ya France ba meilleur ve na yo Tisha Blensi hand mère Loboko moi so alamba kitoko na kati ya Londres babi Tisha Blensi mère Loboko aleki basi nyonso Londres na otumba ntaba na olamba kwanga yala misaka na banzungu papa basi na bimpia tumayebo eloko nyonso kolinga oke kolia na kimia balobi na ba fête kutu laisse tomber akendaka partout mwana Londres yako bongisaka ba fête ya France ya Belgique ya Allemagne yaka na bantaba na ye bobenga service traiteur ekuba Tisha Blensi de mère Loboko na kati ya Londres ba bonne fête nona dadi na ba petit bo fêter bien ok bon papa Simon Kokodia Nzombo ndoya papa yo sala ba publicité te mais na pesi ba meilleur VD fois na bi pourquoi oumela ok de bongo ba bonne fête na ba mourir zignonson ba bonne fête na ba so s'abonner na site na biso ba ta ba publicité maman Cornelia Lutadi la moi na télé 6 mois sia tata ba meilleur V na yo Grace Light cosmétique unique na jar na yo ba ta mafuta nyonso ba lala original ezalari pano ya ensemble ezate to bosente ko pesa ba meilleur V na Rita Chimuki na kati ya Dortmund moi sa papa Moïse ba meilleur ve na papa Moïse ba meilleur ve na bana nyonso Rita Chimuki nzamba lola apambola bino boza ebele bosa publicité pananga na banda kopesa bino ndambu Edith Marquis asa ba publicité ba pomade ya suki pa mama Irène ba suki kola nde bolula suki ya mama Irène mutasimba rango ezali Edith Marquis ba produit ya kitoko ese pa Edith Marquis ba suki ya pembe lingo bongisa ngeza na santé bien benga Edith Marquis ba meilleur ve na Edith Marquis boza ebele balobi to kotisipe yemoko na kati ya Switzerland Exil Toto maison africaine de Jefongami pi bezo l'équipe na biso ya Exil Toto yepe ba meilleur venesi kazali boza ebele bosa bise pa meilleur na lobité boyima te bobatela kimia bino pe boloba mana tango na bino bongo te toke bongo to bosa na mwasi moko na kati ya Switzerland mama Titi service traiteur mama Titi puis beleka rapana biso mama Titi ba meilleur venayo bonne fête na mama Titi babi mama Titi na kati ya Zurich puis bezo le kapana biso service traiteur wane bongisaka ba fête nyonso Suisse soki mutu na Suisse bengisi mama Titi ayete toi salite so koki makambo te botika mama Titi kimia mama Titi à votre service balobi umela ba mama Zurich bo umela en tout cas ba meilleur ve na Brigitte Savané na kati ya Zurich ba mama Comfort ba meilleur ve na ona ve na biso Savané de Pichu ba meilleur ve na bino nzamba lola apambola bino batnos banda mama Irani nzamba lola asala bino bolamu ndenge na lobaka soki mwana motazongi te tokutani bala sima pona kobeta masola solo biso tobetaka aubergine te s'abonner partager kobosa na te ba prière la masola boeza kitoko mingi te yaya penza mama bebisa bana emisatu kitoko te koko abebisa bana biloka bototika Yesu masia to kepa nani to yika mpiko na ba prière nzamba lola apa ya yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt
oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barin olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt